Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canon hein bambote partout place bozwami la canon na binoye vraiment plat préféré na binoye yo na profite encore na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa na maman Madongo la patrona moi ça y a fioti ngoma na honorable papinzi là bambote na yo vraiment et si kozwami le Darling Love na émission na vous avez droit de savoir car on est la maison s'appelle Sabino vraiment tout ça la bino ba histoire bien tout ça la bino ba sujet bien lelo sous to na lisolo moko ya pas si peu mawa vraiment lisolo na biso ya lelo ezali que moi na mwasi moko azali ki awa na kini ndenge za libaku ya vie a boti moi na yemako ya mwasi lokola pe déjà ndenge za azali déjà na ba idée na ye que un jour on a revoyager ka a Angola na Angola ke ko mata poto aye kokoma na France kokoma komi na France wana tellement souci atika ki mwa na ye awa magato atika ki pa mama na ye moko aboti ye mais yo yebi kaka mwa na yo mwana liboso mutu souci ndenge zalaka asali pe makasi nzamba edeye azui mobali azui mukanda ali alobi fona bengisa mwana nga na poto okay ana kini mama na ye azala na misala mabe abebisa mwana na kotia ikindoki mwana mwasa abi depuis bo mwana ezalaka ke msusu na famille bozo kamba masolo ke bakanga mama biso ndoki nani akondima ndima ke mama na ye azandoki azalaka te olinga te so mutabengi mama na ndoki osika makasi malobi Darling Love nga moko na moni yango na ba problème ekomeli ngai mwana ye poto koya mwana ye poto non na mizuela ka zemite na zuizemi ya papa na biso na balaki na France mwana komi ko sala ba miracle e komi pena msusu na butu bolala bwe minde kufi e bomani mama zaki na zemi e komaki déjà 4 mois zemi limwe sans trace et là zemi pena e limwe mwana mwasi ye mo yebi ba congolaise bazaka d'abord makasi na prière surtout que so comme on a ba problème mo be comme yela e alobi non fo nakuta na musala nzambe moko mwana mwasi akuta ina musala nzambe bandeko musala nzambe papa ba prier nzambe pesi prophétie ke non makamnyo sonenga zo uta bwezo yela na mwana na yo moko ndenge ya uti kinboe azana misala mabe amemi mwana église wana basengi ke il faut confesser mwana confessa biko kwa koti sanga kindoki wana déjà mwana comme déjà na 12 ans abiko kwa koti kindoki depuis maman kena na zana 5 ans na kota na zadia na misala mabe bit na yela ki na poto wezaki kena lia mobali na ya mama après na ye ko lia mama sko depuis na ya na kokakate bande ko mwa sabi na samba kite na kangi mwana koli na tindeli bango na Kishasa lelo ndenge zalaka batu msusu bayebi makambu te batu bakomi ko beta masolo na ndenge na mama mwasi moko mabe refoule mwana na ye likolo mobali boye mais bayebi problème oza na kati te mama na nga moko abengi nga meme azolakela nga na telefone pasi nazomona ke mama na nga na banda koyebisa makambo boye ngabi mama na peso na mwana obokolaka na banda tinda nyonso mais mama akomi kolakela nga azolobela nga maloba mabe Darling Love est-ce que lisumu esalaki mpo nazongisi mwana wana Kinshasa ou bien ndenge ni faye nasala nini mpo nga mpe nazosaki kini mpo na koloba teke nga na vanda bwe natika makambo nango osala ndenge pa lobe na nga natika makambo nango osala mpo nalandelaki bapriere balongole kindoki mpo paster abondelaki mwana lobi akotika misala mabe te aboyaki mwana aboyaki yango nazalaki na eloko osala te nazongisi mwana Kinshasa yango nazanga moko te na plateau naza na bendo na Jericho Betok so déjà bo message na komona to sala nanu analyse wana ensemble est-ce que moi si asalaki mabe ndenge azongisaki mwana kini ou bien ndenge nini po lelo ekotisi trouble entre famille na ye na
na couple na bango na mobali na ye balobi ke nyonso muta créer yango eza mobali boye 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 yango d'abord nakobana na Bendo aza pembeni nanga to solola na ye bonjour Bendo. Bonjour Darling Love, la patronne, à 3 fois la patronne, une des boss quoi. En tout cas, la piste non, bonjour na Fortuna vraie chérie, moi t'es ma bateau fiston la sublime. En tout cas, on a salon côté Darling. On a ça moi na kinte. Pas à moi na ngai. Bosso nga mo na boaki na yo zulanga charge wana. Mtazati. Donc on va nzoka lemba minu na été non maman na ba prière kindoke silaka, kindoke za malade. Kindoke la maladie mo chronique était et silaka. Na mi koti tout dans suisa moi na ngai. Anko na mi koti ça, na mi koti benda na mozindo ya bonzambe benda pour moi na ngai abika. Attends, bah ça la mutu délivrance balobi na a confessé. D'abord so ça qui m'a bien confessé puis bah yo ça le délivrance ne aussi mbati. Ce que le rôle moi na décidé que lobi akoki kotika misala wana te. Ya lobi menzamba lobi te. Kasi na lobi te ngana ko se sacrifier pour na mwana. Mais est-ce que semble là oyebi ke mutu tant aza déjà na misala maba a décidé abi na kotika te. Eza moi pas si hein. Darli nakolela ka nzambo apesa ngai ye wana. Ngano lela nzamba nzambe opesinga mwana kana mwana na Kristo mvi kongolo muswamba. Yaya. Darli mwana nako mikotisa na prière banzambe fungola mwana nga motema fungola motema a se confexer ablo ye mokandi mayo yaya nzamba salaka nzamba tuta motema mwana nana ofunga motema oyamba isotika kindoki c'est ça. Merci beaucoup Bendo. Naya on analyse Mpanzi à Jericho Betox on a dans bonjour Jericho Betox. Bonjour Darling Love, bonjour Bandeko nyonso bola na biso na Congo check et la charité bien ordonnée commence par soi-même ceux qui na boaki patron nga si bumu tombote na robima ingra na PC mbote belé et puis na cœur sensible quoi na PC bandeko nyonso o balingaka Congo check et puis na bosanité Irène Louké Bana Lyon et puis Rachel Sheila moi na Paris na pesi ba mbote belé ko bosana te Azmak la canadienne nazobeta c'était donc yende makam. Merci beaucoup Jericho Betox. J'espère Olandi lisolo na biso ndenge zalaki. Mwana mama na ye atikaki na kini na bengisi na poto mais ba mystiko mama na ye romona zeme limwe kaka boye et comme balai na butu minde zokufa mama memi mwana prière babi mwana za misala mabe mwana lobi ke koko na ye o abota mama na ende akotisa ikindoki mais mwana a décidé ka abi akotika ne misala mabe te mwana mwasaka ngi mwana zongisi yekini et comme ke mama ya fi wana akomi azo menacer moi ani na téléphone nazo lakela ye alobi ke mobali na yenda koseli mwana wana makamu na bité analyse non n'est pas inayo analyse ngana osala vraiment lisolo koyoka ngondenge ozobeta ngwa esalinga pasi ngwe mama musele kaka na ba Congo surtout na biso ba congolais Congo na Congo te mais biso ba congolais même ndenge mwana ke ndeki poto wana oyeke ya mona tala obiki ozobeta lisolo na tala mais oza film zombie penat do bana mikeba kota te et puis nalandi ser na nga Bendo nenga lobi omoni biloko aloba wana po komeli ete omoni film zombie wana po ya nda kuneti biso kutu batu tozana kinto zaka mwa muke ba biso ndeko no azana kindoki supporter obi ya poto mutolongo ba na kindoki banda Kinshasa 8000 km à sauter ba océan et puis quel acte ba mystique kuna et puis to la nela lisolo wana bien mwana ana abandi ba je ya mystique depuis kala na Kinshasa awa anyokoli molimo ya mama na ye moko boye mais maman peut-être azakine na ignorance ayebene makamwana te abi tala bakoya ko finga ngandenge zala kaka mama za na poto mwana avivra na Kinshasa abendi mwana parce que mwana continue sous ba mystique Bendo azozela tangu mwana na ko tobola mama ne awa melie makila liende ba zombi baliaka batunde ne eko ma grave parce que tala niveau ba bakene na ba sala nzambe mwana ba otika kindoki tete donc so asa biloko ne belé kuna kindoki otikela ngonani parce que ta biloko abongo Darling, tala mwana mukinde to bota makako. Soki mutu alinga me ma vie na eboye. Yozo lingo o edeye. Ngata mwana na boti.
ndenge na memi na prière wana tika kindoko bini nga na otika te na bosani yo vi na nga mobimba bosana ndeni po za mwana darling ndoki baliaka nde na luto mulai mwana na nga moko mete bamisika bandosala ngai mais maman n'a pas ça là mais fallait pas zongise qui te fallait zongise qui darling tinda ta na foyer ake kolani na foyer normal maman na ye azongise qui pona nini atali na de ba pasta ya poto ba koki ete donc ça ko hôpital mo quartier koki ete ba tini hôpital général Kinshasa aye sika oyo ba grand ba pasteur bazali ba Moïse Mbiye ba Nema Sikatenda o bazali ba tia loboko comme ça kindokene longa po kuna ba passer à poto l'aime sous peut-être nguya muke yango ba koki ete et puis moi na solo ba pe al ba pe na makasko na kotika kindokite ozo comprendre na kotika kindokite donc ça film à zombie maman ne fallait tika a libérer mon et puis soka libérer ete mais on nous sali ba film na poto wana c'est ka bibi tsaela ki na poto ezaki ke mutalibosali ngaka lena lena mobala maman na et puis ali maman siko bendo zo luka prévenir bandeko bo hôtel biso bo luka prévenir ngai pena franchement ce que za mwana ngai osala baba jewana okanganga mabota na kufela bana après na yeko apprendre que yom to sala bongo mais na etika lika bongo te na keno na basala nzambi yo lobi ke ngana kotika kindoki na ngati lokola ba beta o caché ozo visa na ba passeport na ba biloko ne belé olobi kotika ngote mais même na ebite soki na tokoke na bible na partie ni tikaye a continuer kindoki na ye ngana bosa nyo vi na nga mobimba pondoki basala nango jeté darling kindoki maman no zana kindoki fo bosa un peu na maman no siko zela nanu soki maman oyo aza pena réellement loko akapinga ololo o abotinga okoti kindoki po ofaire souffrir nga mwana boye onyokola nga complicité na mwana na ngai darling obi na Congo to obunda na makasi même bande na so ba poto ba obunda na makasi siko zo siko papa so to obunda na bande na biso poto ba obunda na ba facture belé mbongo bimi boye mundela benyango lisusu alo baxi suna ki étouffement kindoki likolo obi combien de femmes to souffrir donc c'est que tu repères ça waze kwa réseau ce qui mbwana asuyo comme ça mbwa zamba asa pembeni te musika na yo ata za mama asa musika to sa pembeni te ça bon. Merci beaucoup. Chérie. Oui. Chérie, c'est normal aux papa. C'est normal. 9 mois. 9 mois, le roi Zando. Chérie, 9 mois. Quand on dit que Christian vit dans le Congo, nous sommes 9 mois. Na boti moi, na qui bo jeune fille. Ah, chérie, jamais. Jamais. Eya, tu es banganga minene, ba magicien miné, ba bongo la mitema. Eza malade silaka akobongola oyanga kobongola moi aussi maman na ngai kindoki ya double baba si bana basi so bazala kindoki mibale o moins le bien motema nakola na mabelata mbula boni tia kobongola motema na ye na kobwaka ete na kobwaka maman na ngate na kozongisa ekinite ngamuna limokumba na ngamoko na lembi pona tikela ngo nani akozwela ngango nani mutazwila ngango zate nako bunda na mokumba akobongola motema pona koloba na nzambo akela ngai na ye o akela likolo na se mwana nga akobongola motema ko sambela ko yamba Yesu comme mobiki space sauveur na ye aboyi na yete c'est que to condamné ba passer rapport bana banguya muke nakozongisa ete ba passer ya tamule giso sa poto ba bongola mwana na o changer te non. Il y a des pasteurs pour pasteur benda solo au benda binzambe darling ake biso ke ngala ko ka o elo laisse que moi nandoki surtout ba pasteur wa poto limbisa ba pasteur pardon ya poto pardon pinza pona nga pinza mingi baza ba escroc ndeni basala nzambe Lobby ne touchez pas, mais ouais. Ne touchez pas na lobby, Pour le lobby que moi nana kindo qui aboyi ko abi akobongo la motema te. Donc c'est que ota bobomonga maman na e. Pour oui, pour moni oui, pour moni que te ndenge mona uti kin aye poto wa odela se makabadim. Donc c'est que badim ko dominer. Donc c'est que na moi no na bakasa na kindo maman na pousser musika. Si moi na ona e kin, donc c'est que papa ndebisi maman na ezongisa mwana na Kinshasa. C'est ça. Ba pasteur ba panja ba foya ba ba panja ba famille ba tout.
toyebi ke bapaster na biso ya Congo basi balia oyo fali ayemba banda na yiba dongo ata misili ebungi toyebi ke bapaster na biso ebele bakenda na bakombo mabe mais kotala mwana mwasi oyo ndeko na nga bendo azoloba azokotisa bapaster bato na makambo mwana na banda abandaki kindoki na efi mazombine na kini paster apoto azalaki abandaki zombine toki lisolo biso surtout ensemble kizombine ya banda nango na kini anakoko na bango et puis eloko chose grave bana basi mibale bandoki basi mibale eza bombe maman na sélection 19 so na mona kaka tala posa ngubo bamata nango likolo na butu pona koloka bato ko pasteur olobaki ngana kokoka délivrance ote okokote ndeni yo pasteur okokote ndeni pasteur alobi akokoka délivrance mwana alobi d'abord ye akobongwa na terre otika kindoki te pasteur wana pe so be pasteur ya solo akonkade maman na ba prière na mwana wana toyebi toyebi magicien minene bakatiere minene babongola mitema akondima so da pasteur ya solo ya mbaye okondima bendo ko condamner pasteur te zela mwana komi na Kinshasa ndenge nini mwana komi na Kinshasa maman ne mtatine na Kinshasa za pasteur te donc on comprend pasteur a diabolisé maman mwana wana oui pour pasteur ata intérêt na yet ata intérêt oh pasteur intérêt moya ne ba limite non ko mate bendo alinga mona preuve nini oyo mwana na bako bimisele biso ate asale lo mo boye kamusa bendo comme ça ndima kindoki ne bien ba laisser kindoko ko bongola motema te ndoki abongola motema nga darling na oloba papa se basunga biso to yaka pa na bango pona lisungi ngai na za faible ba prière yonde pasteur oko fortifier nga oko pesa nga makasi obanga te landa prière c'est ça to da pasteur obi na nga déjà na mon dibelobi okokoka te siko on dirait que moi na wana pasteur nda envoûté moi na po ndima kaza kindo oui to ko ba pe yango oui parce qu'on voudrait moi la bataille ndima kindo ko wana oui to ma pasteur miracle bando sa ma dépé moi na za na prophète surtout ba prophète bo limbisanga ba prophète ba nganga ba mambikud ba prophète o baraka banzela tshalo boko ba prophète nzambe alobi mais yo mondimizwa pasi prophète mon pasteur prophète bon sali sauté balika bandi ba semaka pa na bango mais soko za na problème pasteur ka lelo bendo omoni ngambo lelo bendo amemisi pasteur bato ata la biso j'espère qu'il ayoka lisolo oyo lelo bendo amemisi pasteur bato ngambo je dis bien et je répète omoni mutu ya kindoki basala kane ba jeté et puis kindoki na ngana lobango kindoki za jemo ya mukie ba ko limu sokaka bo selo basala nzambe ne ba expliquer biso ba ko limu sokaka kibo moto na yo pesa mama opesi. Vous comprenez? Après, on a regretté. So, noki wana ya bongo, abandi ki zombine awa, ake na ngoti na poto. Yo solo bakaka ke, passer wana fallait kaka, acha rigueur. Rigueur au moment ni mama na ye moko kutu, amoni mo eta lobi mieux façon na Kinshasa, ba continuer sélection na bango de ndokologie. Baloka kana koko na ye 9 na 10. Oui, loko comment ça la mabe parce que koko ya mwana komi ko la la maman. Au moins ce qu'on place à sa vraie ndoki à laquelle maman a par rapport à quoi ce qui les tol baleti ngai na boyi mwana ngai koko yo maman nango o telemelanga pona nini mwana nga za ndoki te mwana nga za ndoki ça mwana mabe ça mwana oui on est maman on ndenge nini soi-disant maman non ndoki soi-disant que maman ya fille na poto za ndoki soi-disant pour prendre ça na ngote ba beki amda pesa ki ndoki koko na e loko ni la kisi pesa ki ndoki koko na e eloko ni la kisi oui na za pesa mona preuve le la kisi koko na ndoki ngalo ki manga tenza mesunganga ngalo loba nini omoni lelo pasteur wana en tout cas na félicité place aza na pesi mbote donc ba bendo balinga ba pasteur oyo atumbi mundimi ma ya bougie alobisi na makasi omoni pasteur anatika ki mwana na s'exprimer est-ce que oza prêt à kotika makambo oyo et puis non senti na autorité alobaki yango na kotika te na ba pasteur on se comprend na pasteur wana baza ndenge moko alobine na malembe alobine na malembe c'est que mwana baka bongo na motema te tant pasteur wana sake kirdam azaki la nani akila nani tanga si mwana na sake kirdam mwana bina ko bongo na motema te pasteur akila nani yo mwana na saki ndoki te ba kosele makambo na lobi be
soi-disant ata soki aza na kindoki akozonga kini te soki aza na kindoki po pasteur asaki kiki soi-disant soi-disant ngana akozonga kini te Darli mwana nga akozonga kini te soki yo pasteur wana okoki na yo te nakoluka mosala nzambe mosusu ya solo donc c'est pasteur ya minyaku Bendo Darli zana lo beloko moko oyi bata poto toza kutu na bata poto ayabolimbisa ngai oko benge mo mo biso akomolo bano ba Peter ta bata kisha soyo Peter oh merde moi je suis Zela mais na comme pasteur oui na poto bandima kindoki na passe oui chérie faut la parenthèse musute ba champion ko kanga batu bandoki kutu nde bata poto muta poto ata PC oyo kaka leki na ndaku na ye na ebiso ke ako démarrer ako telemele na molimo moko omoni sala kokimi sanga makam o ngana ngina lobate omoni bata poto déjà ba benga biso bata Afrique parce que Darling yo mutali boso obetele lisolo moni ya Jéri wana mama na cho tala kutu makambo boye et sala maki pona yo boye otali pena boye correspondre et ça pena yeko obi combien de fois on se méfier nanga yo ba famille belé o ba ndoloma na poto na ba kosela makambo na ba saba ndoki ya solo oyo ba tindaka eloko te ba solo la so ba sa so en contact na bandeko na bango te poto ndeko tu ba très sensible na makambo kindoki soka yo kiko na kindoki ozana na Afrique oza mwindu pour au moins tous les Congolais so ba ke poto ba mo buna boya za mutu mwindu mais so hotel na ndenga molimo ba mona na baza mindele ba komi mindele siko atala yo mwindu plus maseke asoso soute ben na lo ba kosa donc ya bongo na pa na ye si tu ne no monele boy français mila ine robima na mwana nanga azonga kini te na kobwaka ete na kobunda na etumba na ngai. Merci beaucoup tozo comme déjà presque na fin ya émission na biso lelo analyse vraiment ton gato ça non na sujet o yango parce que mama ya ndeko na biso ya mwasi akomi ko menacer ndeko na biso mwasi na téléphone lobanga itene mutu okende ki poto wana awanga ni pete mwa sabato alobi bien mama tekaka ndambu ya lupangu basaba na kaluka bana poto ya kaluka bayebi mama tekaka lupangu ndambu patinda nga na poto sko mama na bi okomona nga tenga moko ya mubimba bende toyena nu na ngambu na ya to no mama na ngambu na ya mama biso est-ce que réaction ya mama na biso ekokai kozala bongo to asali bongo par rapport po ndeko mosi pa lobi na nga bi Darling na boye ki même ko fungola sujet wana na betela bango sopeni te na tindeli bango ka mwana bona bi nyoso baza na besoin na obando tinda est-ce que maman zo sa bongo par rapport po yebi loko te ou bien ndengeni na ki passie na ki passie ndongo na nga mwasi yo ko tu maman na teka ki lo papa tinda na poto bo biso ba mama ba kufa ba script so ba amiki ona na ki passe makasi maman na to nzaki na kili maman na zaki ndokite azu ndamba lupangwa te kiyo ke poto mais obika wangani yango te eloko pe ndibise miracle mutu zemi ali mwana libumu tango ke poto tikele mwana na yo tikele mwana wa spe mwana bundaki pe na mwana na lesa mwana na taka mwana ke poto ndeki mwana na omaki makindoki na poto mutapesa kindoki mama na yo maman afandi no mbulo na mbura bandana zema libumu tia okomi grande fille bali lelo mama bibi ndoki ndoko na moi si raisonner bien ko na mwana yo boti passe à 9 mois kande kongeza nango passe bezo pela moto ozuma no bengisi na poto o meme pa pasteur passa bi mwana zana kindoki aboyi ko bongo na motema mwana zo boya ndozi mwana no tina kata kichasa kopela moto wa osa motema bo mama ti. Merci beaucoup ben de DG sapesi ya vraiment conseil Jerry Kovetox na bandeko oyo bakawana ezokoma mingi conseil nini okoko pesa na bango conseil na kopesa toluka ilongi ya nzambe et puis lo mona uto ka olobi awa maman nazola kila tanti na biso na mabe est-ce que yango waze kwa saka na raison ça la livre ba futelinga minerval mais balingi na zoate na nchiki
Maman apesi yo ate bateki lupango, apesi yo mbongo voyager. Kaka yeme oso na sima, atika do maman pena ko système satana. Apesi na droite, akange botu na gauche. Eza sensé. Maman aza mwana na yo. Kindoki ndenge ndeko na biso benda lobi eza na maladie mo boyete ki o contagieuse to chronique te. Ndimela ka nzambo akela likolo na se na tiki nanga okotika na yo komona su nyonso makambo nyonso to mona wana te. Donc conseil beaucoup plus ezana mwana wana mama koko na yo okotisi na misala wana bonyokola makila na yo na kino nanga mama koko na yo okoti kindoki bonyokola makila na yo mwana kuta zane mutu aye kokuta bino mais yo na mwana na yo mutu mwa koti na katikati ocheye po bonyokola mwana na yo c'est pas bien. Bande konanga makamane zo sa matro na Congo ozomona donc mutu moko boya vanda un grand garçon vanda ba frena ye boya boya tema ke elobama petro ba passer na biso pe misusu bazo ba komisango ba shida ba passer misusu pe ba komisango ezala ngo pe ya solo mais conseil ngana opesa kaka mama wana nenga zongisa mwana na Kinshasa ezakile misusu abo mana moto pe na libala asape mwasi abalaki mobali peso azo vivre biloko wana ante ta obete la famille na Kinshasa et ko luka libala ne eningana eningisele Zaire eningana donc ezate ke mama nenga bwaki pe ngana yebi na ndimite ke mama nenga atini mwana na Kinshasa aboyi mwasi mwana pour di bon ezane po aboma moto donc conseil na repesa ngwana mama boluka elongi ya nzambe e ko sala malamu pena makasi et puis bambote na yo bambote na ngeza likaka na PDG azaka moko code mondial tozana ya Willy Moucheni code ya RDC mais tozana code mondial PDG Gislin Gildas Boulou na pesi bambote belé puis na pesi mbote na mama Dongo na pesi mbote na Irène Lukeba talaka rayo donc la pesi mbote na Asmak la canadienne betanzete na maye ko sala ya pe bien ça l'appelle lokote ba jaloux ba ko tika la kaka bongo et puis maman Pascaline Mujinga na pesi bambote belé na pesi mbote na Bela Dinganga na pesi bambote belé. Merci beaucoup Zori Kobeto bendo bambote na yo. Moi c'est à Camor na Suisse et fille à Camor moi c'est à Camor Fortuna vrai chéri mon thème bata fisto la sublime. Chérie Pierrette Luswa mobala motema bato ya Lijo Gali Mokemba Gali Mokemba non en tout cas merci mon maman c'est bon. Merci beaucoup, j'espère que vous avez vraiment embellé à Kolanda émission. Vous avez droit de savoir. Oh, le lot Darling Love Vanilla, c'est la même sujet. Oh, il n'y a pas si tout ça qui on analyse. Et le monde a Bendo, Nanzaki, Naena, Jori, Kobetot. J'espère que vous vraiment. Merci encore à mon boss, mon patron, Papa Siboumutombo. Merci, papa. Merci encore à mon réalisateur, Metitima, Bozakaka, connecté, ma chaîne Bino, Vous s'abonnez, vous avez décidé de vous en appeler la Bino Moussala. De mon ami, check. Comment check TV? Yassi Bomutombo. Comment check TV? Yassi Bomutombo.